Mobimate. Mate soza zemi ya mobala maman. Toza na leki na nga papa. Et pour les psychologues comme la zemi, qui t'a dit que vous en avez? Papa, la salle est testée. Ah oui? Nina qui au monde qui non na zemi. Papa où je suis en train de parler, ils allaient papa aux biologique. Parce que mon beau témoin en tant que papa, et l'autre est bosso, bah acte nous sont composés, à composer un autre type et nous na banana. Kevin? Bon. Bien papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Mbala moko pe est créé ou et bendi bana ba créé ou to benga inceste na kati ya famille. Or na généralement na makambo ndenge toujours yebela l'inceste eza makambo moko ezali abomination na miso ya Nzambe moto akozala lisusu favorable te na kati ya divinité ya Nzambe. Wana mpona nini po loboko ya mundu ya satane koma kokamba sikoyo bana oyo bakommettre inceste parce que ndenge ezobongoba bien ke moto azokommettre inceste eza lokola abomination na miso ya Nzambe. Nabanda kukushinga José. Mobala mama. Nyonso babanda osala nabanda koyoka. Nabanda pe komona. Ndeko mekomatisa baposa nzoko na kati na ngai. Takoma kozala ngo chaque jour. Tini nde tokoli boye tokontinuaka kosala ngo. Nini ezwaki yo? Nini ezwaki yo? Mpa ekokanga biso. Ayebisaki ngai ofunda ngai oyebole secret. Nameki kobondela ye naboyaki. Ekopesa nga condition ke abima na nga mpe po garder secret. Pourquoi tu vas arriver? Papa, kaza baleki bakoyisa papa o baza so baleki te o baleki te bana Nzambe nyonso eza ngai babino mama leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana Nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa Nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa Nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana Nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Juduric House, nulle part ailleurs, à Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amouneni, t'as la trône ya ba marié, pas table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso, verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya maï ezali. Et pas na biso, ba pesa amu champagne na verre à maï parce que on a tout. Ah, ma protocole ya boy. Waouh! Voilà espace verre na biso.
bato baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, bato ya kin, ba mariage na biso nyonso to. Mettez en bas. Parce que tous les lois. Merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas, ils ont beau tâter, ni un côté la qui est beau cabane. Et là, on y est aussi, la mission à tout ça, la nuit, on a tout ce que vous Bote ba la nigno soupe na biso na kati notre chaîne chez Biso Télévision, émission malamu, émission Bravo Jésus. Tikete nzamba lola pambola bino yebiki boza tellement belé ou l'émission oyo ya Bravo Jésus, que l'Éternel Dieu bénisse tout le monde. Merci na bandeko ba partager ka bandeko ba like ka bandeko oyo ba imaka bandeko pe ba meka pe ko beta lisolo vraiment ya likambo ya Bravo Jésus nzamba pambola bino yebiki bulinga biso makasi. Mais elo mo peut aussi ngande fo pour ça me la pe biso makasi parce que ba réalité to kuta na rango en tout cas les arrêts pe moi pas si ceux qui bino bo so na prière te. Zamalola pambola notre DG chez Mokadi, Zamalola pambola tout le monde, Zamalola pambola tous les techniciens. Que l'Éternel vous bénisse vraiment abonnement. C'est que Zamalola pambola bino. Dieu te baranda chaque fois que non, surtout fani awa. Parce que ma problème autre yamba batu ba chaque jeudi de permettre à biso tout yamba quand même batu sous balbaba. Andimi bali comme sous abaka ah papa moto le cas exalité. Tozana maman moko. Bon, to be nga benga ba maman. Parce que moi, je respecte toujours les femmes, quel que soit âge, à moi aussi, je toujours maman. Bon, c'est une jeune fille, c'est une dame, c'est une mademoiselle, et pour nanga, maman. Elle a un problème, elle a besoin de maman, oui, elle a besoin de maman. Mbote papa. Bodi. Moi bien par la grâce de Dieu. Moi bien par la grâce de Dieu. Comment on a? Comment on a Keren? Il y a Keren. Ok. Je crois que dans côté, dans un pena l'homme de Dieu, toute ma famille. L'homme de Dieu, bon. Qui m'ezali, papa. Qui m'ezali. Tout ça, il y a Keren, banane, ne quoi, qu'on les l'a pas, pamba. Ça, quand même, on a qui, il y a Keren. Tout ça, là, hein? Toute ma famille, tout ça, Sambeli. Seigneur Jésus, merci pour la grâce nayo, merci pour la bonté nayo, Kolo Yesu. Ce qui toza parmi les vivants, Kolo Yesu ezali pour na bola mon avis sauté, ezali pour tous les qui ba profiter na makasi. Ezali pona ngolu na yo. Ntango toli kosala o ezali bobele musala no Seigneur to sengi molimo santo accompagne biso. Tiki équipe technique na maboko na yo ainsi que local mobimba ezala sous onction molimo santo na kombo no Yesu Kristo to bondeli. Amen. Amen. Ok. Maman Keren, tout ça kayokasi. Merci beaucoup papa. Et le ko memina awa. Dans un problème. Ils ont concerné famille Nangaï. Nous sommes orphelines de père. Petit calme maman. Et maman est quand j'avais baillé une sous-sous. Tout comme à vivre en Ndako. Nous sommes les mon bal ainsi que mon grand frère. Il est à Zalana, il est parce que il est à mon bal à maman. Bayo kanara vraiment té. Et qui quoi arrivé? Ngana leki nanga mobali. Tokoma ko sala makamba buzoba. Déjà que tobi makana ye. Leki nanga mobali. Makamba buzoba mobi makana ye, c'est quand même c'est d'emblée. Il faut neka peu ko fumama. Busaba buzoba comment? Donc tu passeras rapport sexuel biso mibale. Comment ça? Banen ndenge. Et ça à travers y a ba film pornographique. Ainsi que makambo papa na maman babanda ko sala.
Tant na bando yo kango ibande ko matisa ba posa nzoto. Yangwana tokoma ko bimana leki nanga mobali. Et jusqu'à présent, on continue toujours comme ça lango. Il y avait un jour, comme d'habitude, Beto sala kaka. Mobala maman nanga ki kokanga biso. Eta makanga biso. Abisema keno ako dévoiler secret. Tellement na babe kobanga. Madame, s'il te plaît. Pardon. Sois comme ça. Merci, papa. Tellement na bande kobanga. Mobala maman nanga yebisinga. Pour qu'elle garde secret, il faut la coucher na ye. Nazaki na chanté. Parce qu'il n'est pas qui m'a cambo na bando sanale qui n'a rien zaki vraiment mabe. Naki ko accepter ko coucher na papa na. Déjà mobala maman. Papa. Na milite onde no yebisa bino boye. Naza na zebi. Oza zebi. J'aime oza nani. Boye bate. Bate so eza zemi ya mobala maman. Toza zemi leki nanga papa. C'est-à-dire on va que okoma ki sous forme lokola leki azui papa pas azui. Donc comment il chose moko comment ko eloko moko ya pona c'est-à-dire so ba besoin ba abuser na yo mobala maman ye na épée parce que vu qu'il y a mon un petit frère on lui a payé sa conseil pas ça dans l'île s'il te plaît pas ça donc on a objet moko ya kosaka na bango et pour les psycho comme la zemi qui t'a dit que ça na zemi papa la salle est testée oui. Nina ki omona keno naza na zebi. Naza troublé. Na oyeba te. Eza sima papa nanga. Teza zema leki nanga. Yango neyepa na bino. Na bravo Jésus. Mon mec un peu qu'on trouve ma solution parce que je suis confuse. Je ne sais plus quoi faire, papa. Ce qui est grand frère Nangayo qui m'a camboyo. Je ne sais pas ce qui m'a non à la wapi. Madame Keren. Papa. S'il vous plaît, hein? On va quand même qui maintenant. Fin de notre. On dit grand frère la Nazate. Oui. Parce que, aboué enfant dans la biso vie qui est na mobala maman, et si m'a vraiment té. Tu as mis tu as donné à ton biso. Tout le solution à dernier. Qu'est-ce que tu fais? Papa, ou pesanga quand même maïeli ni na kosala. Parce que na maman kono yibate. Na bandela wapi na suke la wapi. Ok. D'accord. Je crois que Mani vient en bas âge lorsque tu étais encore petite. C'était comment lorsque nous avons accueilli la maman? Ils avaient une donc vous avez combien de chambres? Et sa chambre salon. Donc il y a un petit footballeur dans le salon. Le salon, oui, papa la maman la chambre. Ils avaient une porte de la rideau. Ils avaient juste un rideau. Donc on va faire la film pornographique pour battre la caméra. Ah oui. Et puis après, il peut ça je crois qu'il peut à des fois plus sur la montre, à des fois pour les peu bloquer au tout. Et là, on a remarqué les mines, on les peut bloquer. Bon. Dans ma famille. Ça, c'est aussi notre cas. Il y a des choses. Voilà. Il y a des choses, il y a maman Wichi. Koyoka, notre jeune sœur, Makambo Zoloba. Et Tindinga, Nakanisa, Lissi Moko,
papa na biso des fois ata kobetelanga ava kufa alobi tant que papa aza na ndako moye ndoki akota eza te des fois na ndako ozwela adage yango d'une pensée moko toujours spirituelle mais banda mpe kozwa mpe du point de vue mpe physique elingi koloba nini ndoki dont on est en train de parler c'est juste oyo tokobenga moyibi oyo tokobenga destructeur oyo tokobenga moto akokota besoto na kati ya bato. Les papas où je suis en train de parler ezali papa bazali biologique parce que moboti nyonso en tant que papa eloko ya liboso baacte nyonso akopose yango te po emoi na bana na ye wana de 1 de 2 akoveille toujours na éducation ya bana po badérailler mpe na kati des bons chemins. Tout ça est la conséquence il y a les géniteurs mosusu mais oyo azokolisa mosusu ça crée toujours bajare ya makambo parce que le papa dont notre sœur azomobela si réellement azalaki papa na ye moko propre il allait toujours faire moni baboti oyo bazali pena bapapa oyo bazali papa biologique to mama biologique avant baposer baacte na bango soki ya basentiment soki oyo soi-disant lolenge ezaleli omona bapapa bazala mayele baza sage to mama couple baza sage avant banda kosala ngana omona bakengeli na bana baza na etani eske balali eske bakoki koyoka biso na bango tozosala wana ezali bapapa bazali biologique oyo akoya na kati ya libota yebaki baacte nyonso akopose akobanda koagir neti tobengaka moto akomi koraisonner na instinct dolokwa nyama donc baacte nyonso azopose ezali mpona kodétruire parce que aza na posa asatisfaire toujours baposa na ye et puis aveille te na avenir ya bana non seulement akoya na idée wana me akokoti mpe oyo tobengi bondoki na kati ya libota. Imagine acte tozopose lelo yango nde ezofuta lobi yango mpe nde ezopesa mbuma nango lobi tala eloko eyelaki juste na koyoka epuis miso eboni mais ecrée makambo mosusu oyo meme na kati ya bonzambe eza bainterdit oyo esenga bana babengisa bilakeli mabe ezalaki juste na koyoka ayoki mama azobwaka bakende joie papa aza kosejoue kuna sur fur et à mesure les pensées ebandi kotambola mbala moko mpe ecrée oyo ebendi bana bacrée oyo tobengaka inceste na kati ya famille. Or na généralement na makambo ndenge tozoyebela l'inceste eza makambo moko ezali abomination na miso ya nzambe moto akozala lisusu favorable te na kati ya divinité ya nzambe po wana mpona nini mpo loboko ya mwindu ya satana ekoma kokamba sikoyo bana oyo bakomettre inceste parce que ndenge ezobongoba bien ke moto azokomettre inceste eza lokola abomination na miso ya nzambe. Or moto soki aza deja na kati ya abomination na miso ya nzambe moyen protection ya nzambe eya likolo ya vie na ye ezalaki parce que culpabilité wana to acte wana oyo esalemi ezolongola protection wana nzambe likolo ya vie ya moto wana mpe bisika na diable bango abandi kotravaille na bapense ya moto à travers culpabilité oyo biso omoni eloko pose moto soki na miso ya nzambe akobenga nango malamu kima au fur et à mesure ntango moto azokima c'est la même chose oyo omoni ntango Adam na Eve bakomettre même likambo babandi kokima bango moko eloko bazokimela eza te oyo prétexte parce que aza motakala bakokomimonisa na miso ya nzambe te donc eza bameme baacte oyo à chaque fois Satan soit tindiki moto akomettre mbeba moko boye akopesa culpabilité akopesa ye déshonneur na miso ya bato mpo moto azala lisusu na facilité kovanda na miso ya nzambe te. Ndeko na biso Keren likambo bosali yo na ndeko na yo eza eloko moko mabe makasi bosali mabe makasi quelque soit baposa ngo lolenge emataki ndeko na te quand même ndeko na ka pe en plus petit frère no lisusu yo tikeli libele ye ameli na suka tala lolenge bozocreye mboto na kati ya famille avec pour la mabe pene ezalaki déjà bien préparé yango na bandaki na lisetse wana tala attaque
un parent. Comment se fait-il que vous mwana na mbeba moko boye? Au lieu de réprimander mwana, aux zones si mwana dans les bons chemins, yo pe isusu, au commettre isusu même acte ya mbeba au mwana bande ko sala. Donc au moins niveau maman na papa. Bino bae onzamba pesi mwana kasi pesi bino longue vie. Bon semble beaucoup plus nzamba garde bino mokili. Papa peut permettre que parce que nzamba mutapesita kasi dire ya vie ya mutu na kati ya mokili. Mais na kosenga beaucoup plus na grâce ya nzambe. Nzamba peut akoni kopesa mutu seconde chance na vie eza toujours na yango senga ka ba longue vie et pas nzambe. Parce que tant que vous êtes comme moi, vous pouvez éviter de remplacer à cause de la bisolilo. Non seulement, il est insiste, n'a pas payé beaucoup à goûter sous ma campo, à goûter sous ma carte les interdits au jardin, les deux au jardin, battu en gagne. Papa, je suis à goûter, très les longs, ils sont comme conflit. Et puis, une protection ensemble, comme vous avez dit, ils ont ôté à cause de l'acte de salut. Beaucoup n'ont pas la biso, décide-toi directement et bandaka ninge tozo solo la boye. Après qui va pour sawana, ils ont matayo et sengeli. Aussi dena ya moto. Aussi dena ya moto. Parce que où ils allaient bien boya, bana wote benga bana basigen bana ya nyoka. À chaque fois, ils ont matayo, c'est de makata monde ils ont monde cabalistique mais ici la force et batamaka après c'est comment ok, merci beaucoup. Je crois au merci beaucoup na au je crois que tu as dit comme la bande connu sur zone d'abisso to l'équipe directement la publicité c'est bon toujours. Merci beaucoup. Ok, bana nzambe nyoso ezangai wabino mama litimukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyoso kolesa l'orphelin kolatisa l'orphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci Balabala, notre tour à l'esprit de M. Orphelinat Bravo Jésus. Tout ça précisément dans la commune de Matete, dans le quartier Viazan, 27A. Nous avons ça à chaque fois que Matete est en 21 juste dans le quartier. Dès qu'on a papa, il est pour qu'on a maman. Tout le monde, bâton, autant la absolue atteindre dans Kinshasa. Adresse Langoana et Bravo Jésus, et c'est quand on finit Bissot et Sali. Tout le plus invitation à Moutou, nous sommes. Maman Kéré. Ma Kéré. Oui, papa. Grand frère, na yo, la petit frère, na yo, toujours bango. Pour pousser sur une autre de ma bango. Bah, à vous expliquer. Est-ce que vous allez jouer ou non? Il y a combien de rencontrer les bisous à Cambouzo, c'est passé la vie là. Parce que nous ne voulons pas de problème ici. Quand on a un quota, on est là. Moi, décision, on a obtenu des problèmes. Les mêmes décisions, nous sommes censés transmettre un peu au cerveau. Comme message, c'est pas grand frère. Qui est un petit frère. Ok? D'accord? D'accord. Oui. Pourquoi tu l'as pas, toi? C'est là pour beaucoup de temps. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Kevin? Moni. Bien, papa. Mais
Qu'est-ce qui se passe? Papa. Hein? S'il vous plaît. J'en ai un peu ça. Non, Azali qui n'a pas fait parce que à combien et puis il y a eu à la police, mais comment se retrouver à s'il vous plaît. Il aurait pas de camini ou à se retrouver à une femme. Si y a un problème, il y a une situation. C'est ça, tant de femmes, papa. Il y a la même obligation à la guerre, non? Et pourquoi tu plais? Non, j'en ai pas ça, papa, s'il te plaît. Et puis, je passe au fond. Papa, fais-moi quoi, s'il te plaît? En tout cas, il y a des choses d'abord, je vais vous excuser. Par rapport, il y a peut-être de l'également, c'était pas ça. Mais c'était le moyen pour communiquer, pour que vous ayez un peu moins bas. Parce que non, bon côté, peut-être bon commenter. Je crois qu'on fait la mission. Ah, on t'a salué qui. Beno, Boya A. Je crois que c'est lui, Keren. Keren, je crois, il y a un problème. Mais ce problème, nous avons détecté je crois la personne va censée de transmettre un message. Je ne sais pas si il y a une même personne ou non. Je crois que j'ai préféré que Keren aille de sa bille de Kango à son amour pour déranger Zinaï. Il y a quelqu'un qui a un téléphone, c'est un grand fan dans un problème. Hein? Grand frère. Je suis vraiment désolée. Grand frère. Je n'ai pas coucher à José. Depuis que nous avons bonne amitié. Jusqu'à présent. On continue toujours qu'à cause de ça. Est-ce que nous comprendre Kéré, machine, nous allons vous savoir. Hein? Non, c'est pas possible, on va se bêtise sur le terre. Chef. Donc on a dit qu'il y a la guerre, on a dit qu'on va vraiment procéder. Papa, attendez, maman, papa, vous savez d'abord. Il y a un fan là. C'est pas. Là, pardon. Nous avons nous disons qu'on est là, Seigneur. Mais quand on relater grand frère. Relater, hein? Comment il va gagner, hein? Enfin, soit quand même calme. Pardon, s'il vous plaît, vous avez papa, vous êtes censé avoir le cadeau parce que c'est aussi, on peut encore communiquer solution de cadeau. Il y a nos amis, non? Quand on a écrit d'amitié, makambo nyonso papa na mama babandaki kosala mobali ya mama nyonso babanda kosala nabandaki koyoka nabandaki mpe komona nde komei komatisa baposa nzoto na kati na ngai emwana nakoma kosala ngo na José tokoma kosala ngo chaque jour tini nde tokoli boye tokontinue kaka kosala ngo Nini ezwaki yo nini ezwaki yo papa non on et après bafilme pornographique na bande kotala ndenge na bande omona papa makambo bande osala na mama nde posika mpe nakoma osala ngo na José nikoleleki papa ekokanga biso ayebisaki ngai ofunda ngai odevole secret nameki kobomela ye naboyaki ekopesanga condition ke abima na nga mpe po garde secret Kéré, on comme à niveau là pourquoi comme à niveau s'il plaît. Fanda papa na s'il plaît. Non, s'il plaît, Fanda. Pardon, président papa. Pardon, Fanda. Pardon.
t'as besoin de ça pour Mamoutou, Papa. Vous avez pour ça pour Mamoutou. Papa, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, tout le monde mais soyez bon, dans ma bête. Tu connais nos autres solutions, papa. Ça c'est impossible. Quand la tika bango, ana mikie. Na mutu banga, na ba repenser ba bilo wana comment. Nous qui origine des choses facilement peut-être. Ah, comment maman ba ko tika ba bêtise ko esala mananda ko. O mo bilo bango. Tango na koloba na obi mama be. Tango na koloba na obi mama be na ye papa wana boyo kanga lelo. S'il te plaît. Ndeko Mbalo. Papa. Papa na ngai. Ata yo moko. Oza ni grand cholo no. Papa, grâce à ngai. Oui. Na nyosa le bina. Yako yoko sila yo. Tala ye no le mane ko yebele kote. Tala ye. Tala ye le mane ko yebele kote. Tala ye. Grâce à est-ce que na bino na njoto na. Oh. Ça c'est maman. Je viens de ça papa. Et puis c'est ça ma vantité. C'est na mai siko cha maboko na so yebele kote. Basi na mai siko. Hein? Basi na ga siko so ma ile kote o cha maboko na mai. Ok, d'accord. On commence cette aventure. Hein? Non, s'il te plaît, papa. Il y a le côté. Non, il y a le côté. Au côté, on va le côté. Papa, on commence cette aventure. Donc, il y a un problème. Hein? Non, tu le côté. Il y a le côté, papa. Il y a la vie de très bien. Il y a le côté. Il y a ce qui a grâce à la hausse de l'eau à bon côté. Il y a une indogité. Oui, vous avez une indogité. So, il y a un problème. Hein? Et le nyanto côté, il y a un côté. Ah! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Comment on a habité dans la peau de Obeta? Ndego José. Vous avez un grand frère Obeta. Et après, un grand frère. Bon, les appoints. Yo, couché na yé. Hein? Faut que ben c'est péché sur ma ramon. Ya. Baza baleki ba koisa. Ah papa te ba o baza su baleki te o baleki. Ah, siko hein na nous ça tourne na boue. Et pas la so aluba bato banga. So yi devant sopere mai na makolo. Makolo kotango za sauter. Mais Nana Saouz a toujours dans mon thème en tant que grand frère. Ça peut aussi être les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable. Parce que Bazaki n'a âge moko Bazaki est conscient. Quand il faisait, il croyait que c'est ça aussi ce qui crée ma moko. So il a un problème, il a un peu grave. Il faut que tu solutionnes. Mais en tant que grand frère, il faut des besoins. Il faut savoir si net des bijoux de côté, bijoux de l'âme de spiritualité. Papa, les défis, ça fait oh, il y a et il y a. Donc là, il y a dans Zobawana. So na lungwa na ko mano kuna na catastrophe ta mo maka boluki. Je la cible. Oui, il est très bien nommé vous voyez. Papa. Oui, il est bien. Je la jamais ça yo, papa. On sait le papa, s'il vous plaît. Vous êtes grand frère. Hein? Vous êtes grand frère. Dès qu'il a vu ça moi si, il y a Keren Ngazaboué. Elle a un problème, ça d'abord grave, ou le pays peut-être il a le plus vieux mouturo Koufa. Il y a un imam qui m'a babé un grand frère. Parce que Koufa na bango so ni ne connaît comment.
parce que est-ce que réellement non solo? Comment tu peux prendre ta décision pour vraiment en tant que yaya? C'est bon, là aussi. D'accord, papa. Ndeko Keren azana zemi. Mokolo zemi ezo yebakate. Ceux qui m'ont bali à maman, ceux qui petit frère azo yebate. S'il vous plaît. Oh papa, oh molobi na mesili te mobasi souda zemi. Keren yoko mina zemi. Non papa, papa tiko kana. Tika aussi maman. D'accord, s'il vous plaît. Keren. Non, papa, s'il vous plaît. Non, oui, avec qui n'a pas respect de ton petit. Avec qui n'a pas non, assistance élargieuse à condamnable. Oui, nous sommes pas trop lignes à tête et tout soit clair, tout exposé. Si vous n'avez pas de temps, non, parce que nous sommes pas trop gérer, peut attaquer, peut être aimé. Papa, il y a un but. Au moins, vous avez un ajustement de pouvoir. Au moins, vous avez un ah, qui avait la vie, c'est mieux, c'est pour ça que vous avez mais je m'arrête parce qu'il y a un couché dans mobile et maman Nabino, et puis on a couché dans petit frère. Ah! Maintenant, on n'a pas de confusion. Papa, s'il vous plaît. Na moni siko wana romole. C'est non. S'il vous plaît, non, papa. Na avant qu'il y ait la parce que justement, est-ce que vous comprenez ma gambe? Mon qui est là voilà pas si mon regard papa nake non papa. Ah, je crois que tu as un problème. Quand la personne a un problème, je crois la débit, Thomas Salobaki. Frère, pas prophète. Bandeko, je crois tu as une mission pour toi à retraiter les Cambodges. Pour retraiter les Cambodges, pour ça passe. Merci beaucoup. Maman leti mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Juduric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amneni. T'as la trône à ma mariée. Pas table à bouillie. Oh! T'as la verre na biso. Verre à champagne, Isali. Verre à vin, Isali. Verre à maï, Isali. Et pas la biso. Ma pèse à un champagne à verre à maï. Parce qu'on a tout. Ah!
ba protocole ya boye. Waouh. Voilà espace vert na biso. Bato baninga ba baby shower, ba événement baninga espace vert. Dans l'endroit na biso. Pona ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juleric House. En tout cas, bato ya ki ba mariage na biso nyonso to. Mettez en bas. Parce que tous en eloko. Merci Juleric House. Hey, alors là, Juleric House. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas les obotate, ndi yango ko tala keboka bwana. Et là on y est au sein de la mission à tout ça la nuit qu'on a tout c'est une opportunité.